Mbote na bino banso bandeko balandi ya émission na biso mokolo mwalelo. Solo tozali na esengo makasi ya kokutana na bino na émission oyo topesaka bino manaka na biso baindo pe tobalisaka yango na manaka ya bapaya. Nde mokolo mwalelo na calendrier négro-africain tozali mokolo mwa nkenge mwa mibale na sanza ya misato na bopemi ya yambo neleko ya mvula tete na mobu kama ko na tuku misato na moko. Oyo tokolimbola toza bongo na deuxième jour na kati ya troisième mois na première semaine na l'an 131 na saison de pluie. Oyo eza kobala na bongo na calendrier gréco-romain oyo tozali le 22 novembre 2019. Pona maye masalama na kati ya date oyo tokoloba 22 novembre 1943 ezali date ya indépendance ya mboka Liban. Ba Libanais o bazalaki colonisé na France bazwaka indépendance na bango le 22 novembre 1943. Pe le 22 novembre 1977 ezali bongo premier vol ya avion supersonique Concorde o esalamaka Paris New York. Toyebi avion Concorde ezali création ya ba français na ba britannique o basalaka avion ezalaki le plus rapide na aviation civile. Avion wana o bande ko sala ko survoler océan Atlantique, traverser wana na rien que na 3 heures du temps. Mais avion wana lelo et volaka les sous-souté suite na ba défaillance mususu ezalaki na niveau ya fabrication pe na ba accident oyo ezwaki nde ba pekisa yango na niveau ya aviation ya monde et kokil sus ko sala te. Mais tina mokolo ya lelo eza na avion moko te na aviation civile oyo esili na kobattre record na yango. Lelo malgré ba modernité nyonso oyo ba Boeing basali ba Airbus pe ba compagnie mususu mais ko traverser Atlantique bazozwa ba 6 heures du temps. Donc Concorde aza ko battre record ti lelo. 22 novembre 1963 ezalaki bongo jour oyo na état ya Dallas na mboka États-Unis basilaka na ko assassiner le président John Kennedy. Tala oyo kotalisa bino pona mokolo ya lelo totombeli mbotama elamu na bandeko banso babotama 22 novembre pe totombeli na biso banso mokolo mwa nkenge elamu kime atata mokele ezala na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya.